Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la canon na bambote partout place bozwami la canon na bino ye au mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemand mbote na yo na mon vieux Georges Dungo tetelake mafumbe na l'homme en ben veja Marie Mubenga solution na Bruxelles na ville ya Mali bambote na vraiment belé rendez-vous des stars de Makambu toujours na rendez-vous des stars na zana tendresse dibinga otozo so sur l'actualité n'engezeya et belé n'enge to mona ki ndeko na biso Karine Mokonzi a manqué maman pasteur a manqué Weranson héritier Watanabe aleka ki émission lobby a pekisi tous les journalistes nyonso baza pembeni na ye ataba ayoki bafingi héritier Watanabe bazali susu na droit ya kosala droit de réponse te po maman héritier Watanabe na pesa ki héritier Watanabe message aya ko passer na public nyonso po public ba comme koloba héritier atinda kabatu bafinga kabatu vraiment héritier azo sepe nango te yango tozana tendance dibinga awa tozapena mamsu to kosola na tendance dibinga paza moko ya ba chroniqueuse azape moko ya bana maison mère en tout cas asepela ki nango te bonjour tendance dibinga bonjour la canon na botama mulubo kelenge na profiter na pesa notre boss amulia pembe muluba o ayokisa baluba sonité aza boss o te basala ba site pona ki commerce te en tout cas c'est tendresse dibinga la sirana mwana muluba loketo pete mbisa aquarium tela kasko simbate yo bongo nanga bodundango. Merci beaucoup tokota maman on analyse na biso tendresse dibinga nayebi ke yo toza chroniqueuse osape mwana moko ya maison mère kotala ndiko na biso ya mwasi ba propos oyo ye apesa ki pona Mama pasteur Sidoji Mapata na ebite tango yoka ki tango tala ki vidéo wana pona ebi kozala connecté tango tala ki vidéo wana esala ki vraiment en tout cas vana ndoloba na opesa nanu Mireille Ngwama na France bambote bele place azali omoni basakanaka na bolumbu ya papa mais ya mama te bolumbu ya papa basakana nango mais ya mama basakana nango te mwana oyo aza kofinga ba mama aza na mwana bilakeli mabe bien mingi na kena mwana olika kwa mundele aza mwana bilakeli mabe makasi parce que mama batu JDJ Mampata na profiter na pesa mbote place azali moi ça batawe ranson mbote no place azali parce que ko la mama wana azani chroniqueuse azani ceux qui musicienne et le côté maman bato azani ko maman pasteur et puis maman ba député parce que ye moi nano ovanda ko lam comme foot Mathieu ndo finga maman bato na intention nini na idée nini nyoso neza kaka base te wona za sous base te comme kindoki eza kindoki conscient sur moi na moi ça na zanango c'est pas normal où allons-nous. Maman batona ba neso te baza pe ba âge mona ye wana ataki to zabanda abeba na avant lika komndela ibana via mibali avant no akolga te manquer bana ba maman batu bongo eza kitoko te so tonga manquer maman na zwinine yango neso tuna opesa ka foti na ba papa yo papa ozana muziki na ndaku omeka muziki ko kite foko ebota liboki ngaba basi msuli banda omoni conséquence bisi mwana bilakili mabe papa wana avant ça ne tirait ne kimia abota maman wana te mais ngabisa semence mabe ya mwana wana te alors ça veut dire que mwana naza semence mabe lika comme ndeli azana semence moko ya mabe to yezo finga ba mama batu est-ce que ba mama na ye to mama na ye ayoki to ayoki te eza normal te so tango ya fingi ne ba do lo ba boy pa na mona ngelengi ah ngai sanga pasi magazana aza soki na banlieue eska batami wana na mukanda bato akinende Paris te so na Paris to munande na bi makujo sa mwana wana likako mundele Paris so kaza vraiment na Paris ya solo ata za na Paris ata zo to malo bisanga zo foto na Tour Eiffel
mais banda tout le monde a récupéré la banine mais non net pour nga ma vie moi na landa ngote mais lo sengara passe pour côté parce que faut te respecter ba maman moni maman papa ça bango lote papa zuka mai na soupi atike maman na nzoto maman va na mai wana pendant banine ba une semaine 1 mois 2 mois si ko ma 9 maman la 2 maman boy suka likamo zarapi to maman ngaka kondi ko bota ba musu mona ko bota bo boti na césarienne maman risque vie na ye musu maman pas bota c'est 4 jours na pas ça ko bota donc il faut donc passe maman monaka il faut biso tozala na respect à ba maman neti ma pataza maman buzo batin nga na intérêt loko moroté nga ba musicien nyuso zara pour bango na zara contre musicien té na zara contre musicien o atelemi a fingi batu wana mona me et puis il y a des gens va comprendre ko finga té si ko batu va tendresse sur finga rabatu si ko nga tendresse di bingala sirène de na vanzam to tina lika ko mde na finga rabatu si tu ba équipe na bango na so équipe di fufu na bango wana na ba biso oyo ba mucho de la presse koto boy est-ce que bana ba finga rabatu donc tout mélange ba sentiment en tout cas la fille conseil na ko peso lika ko mundele conseil ça que tous limitera ba sentiment hein to limitera vraiment ba sentiment na biso maman atika la ka maman so mais ça aussi ba délire na on ba komba ba mibali mususu bana mibali sakana ba mibali parce que bana mibali wana ebele donc betera tolo bima na bango et c'est la cause sentiment mais biso monsieur ça la biso soni donc ezala mbala no ya liboso pe ya suka il faut plus encore insulter le maman quand insulter que ba maman telika kwa mundela quand tu continues à insulter les mamans yeba oza moi c'est le lo matrice non des zika wana un jour ceux qui nous amènent mawasali mawa et puis ndongo zakuna na mboka mundele bako tsope matrice à copal to ya plastique bako kozwa moi mai net Michael Jackson ndo sala ko mai na moi cité ba purger moi na ko purger mai na libumu bazuma ki ba purger ko conserver pe na mawa pe ka ko boti to so boti ko moi na wana ayoka ba fingele mama obi combien ça moi na passe na nyoso ngana comprendre déjà que aura éducation na famille na bino bazwa tant peu éducation de base parce que éducation de base il comme ndele et où tu vas partir à famille au moins tout le monde doit tambola boy te reflétera image ya libota na biso oui télévision ça pour na délire mais il faut d'autres ba délire to ko sala ko finga maba to finga mutu munene yo so bota o azaso ga tenga masuki ndeni est-ce que yo so bota o so sala mutu na mukili est-ce normal te zela donc yo revendre sel li ko mudem ko yo vanda o sel pe mutu na yo ndo ko finga bato eza normal te za respecter ozana kindo qui est consciente là je te dis il faut que ba sai na nzambe ba tia lo boko eza normal te yo quand tu tika na vie suka yo mto bandi yango te yo mto suka sango te yo ba ba sala ba komona ba poto wana ba sala ba komona ndenge bien na ba télévision la komba bien net ndako ke na musika te ya na ngamoko ya na oasis beauté naturelle moi moi ça pembota moi moi si tonga vandi ba dozo sepe na tika ba tiki ba prendre moko bien eza ko la yete kombo ado diembela wana avec ça komba libota na soni atok sango soni net nanga tendance di binga la sirène naza contre yango donc eza na mbala no ya suka pe liboso lika kwa mundele o banda ko fingaka mba mama ya bato enoka mama pata te ba mama tout ko finga bango te. Merci beaucoup Tendresse Dibinga. Toko t'en a fait $200. Tendresse Dibinga $200. Aujourd'hui $200 parce que au la kaibiso soko zui ponga na okike de zui soko zui ko leke mission mais na kamu na ngawe na biye wana to leka. Nga Tendresse kaka ndenge kaka ndete tanga ko tana sema be Dibinga ngo to komoke na 11e mois ngoyo. Na zui ata infranté €1 te. Azolo bananga na zelatina de janvier. Na ideni ntina janvier. Na idenine na lingi na ngai te akopesa ngambongo nga soka ba kopesa ngambongo nga jour comme hier bien zo ko bala jour a ko bala nga na kozala libala wana obia bazoka mwasi zo mbongo kende kopesa nga na kubota enveloppe na ngoli $200 nanga wallahi billahi apesa tinelanga te mais ba jour a libala na ye atache oh banani ay ba ke nakokota naza sirène nakokota na kozwaka ka mbongo so ba tia combien nazoka defay nanga $200 nanga un point bar tozonga na muketo mona ki vidéo o mama kila salaki Eco RDC bazongiseli mbongo wana o bato apoto bandolo ba ke balie Fanny Katalea azongiseli ki jana ebisa yo na éclaircir yo bien mutu azana mutu makamnyo so ezanga ngam na eko découvrir ba ki cache na bango
ezana ndeko mwasi moko aza ndeko nanga abito tanga communauté atindaka liboso $120 abengi balekisaka émission moko ke mama makila patati patala na motema ya mabandeko so apoto bazaka nango ndeko so pa muluba cousine nanga abengi mukolo eko RDC na fula ete nga héros non fula ete po na yebi déjà de 9 points na sina pesa za devoir à domicile tis ko longola ngoti abengi ye mukolo site na bango ala bina ende za longola ki et na longola ki ngote ai tala kaka au moins ma chérie abengi mukolo eko RDC abina na lingi na sunga mama makila na ko tia mbongo na sunga be sunga te na tinda mbona ba conversation nango na ko lakisa ngo pe na lingi na tinda mbongo yebi se zombongo wana tindango epai ya Daniel telemosa banda tindango pa Fanny Kataleya c'est va na ochango lobby wana $120 tango lobby ya benge na buto bite ko tira pa Fanny Kataleya te parce que Fanny Kataleya a un problème moko boye ko tindango pa Daniel moi ça va tout tongo tania benga bit bon on pas Daniel Kombo ye atindelié Kombo Daniel na Facebook na messenger na nango conversation ba on na nango na téléphone na ko lakisa yango pe alobi tinda pas Daniel ya jusqu'au Kombo ye ko site boss na bango soit disant azui Kombo Daniel na ko mboka tindeli cousine ngana pa azui mbongo atinda Kombo Daniel ye atinda pas boss na parce que cousine ngana boss na ba na contacter tant ya tiembo na Kombo Daniel na destination Congo Kinshasa azui code wana pesi ye boss na pas ko coopérer na boss na bango nde boss na bengi Daniel a pesi code wana tant ya ko zwa mbongo Daniel mtakenda ko zwa mbongo wana kipo pesa ngo mama makila mais tout le monde déjà mbongo banda lo belia mais c'est zongi ça dans les zonga mité yanga bisoti $120 o ba pesa ki pesa mama makila yango boss wana zwi yango ayibisi Daniel zombonga mama ayibisi kutabi zombonga wi Daniel zo $120 o kena ko pesa ngo pa ya mutu ya elubu eza ba émission asala ko lama pesa ko $20 donc $120 c'est quoi si elubu mbongo na tile le zong samite voice e bomona to saki pa rabi mukolo mbongo ndeko na baki so mbongo wana na yope bazongi sa mbongo mais jusque là mbongo na bazongi cité vidéo to moni ba ke ko aider mama kila zela tangu ndeko na bi bazwa mbongo wana ba pesa ngai te boss na bango atinda ngo epa na ye moko kuna deuxième mbongo pesa le kola c'est le $220 deuxième mbongo zaki $100 wana batinda ko pa Fanny Kataleya pa ndeko mwasi moko na pe na voice na j'espère na stack pe na yo na ba vidéo eza awa ya récit batinda mo na Western Union deuxième bongo tinda ki $100 pa Fanny Kataleya Fanny Kataleya azamo na biso ya abenga tantine ba pesa ki mbongo ngendo tika mbongo wana ekoma kité to ba vérité koma kité oh to moni na biso tonga ekoma kité ba ki milulu o bine miso to sakino po boss na bango wana azana ba compte Facebook ebele asabona pe na site oyo ayoki milulu wana ale attaquer Fanny Kataleya Fanny Kataleya o tena sanga ko tika mbongo mukolo nzoko sko to ba ma ebite ba kina ba ebite ke mama atasina mbongo na ye $100 wana ni mama makila bengaki mama makila ba kana zoka mbongo te to milulu lekele Fanny a sauté le premier jour na zo choc à lokolo pona na choc na lokolo o jour na ndeko tika po ndeko na wana malgré ba melaki $120 atinda ki su mbongo musu na ndeko tika ba domona ki ngo to na rabi ba mona ni na tika ki mbongo mbala moko Fanny akei na ndenge na ye azui atindi ate akepesa apesi mbongo wana ozomona apesi ko azongi $100 wana andimisi mama makila ki apesa ki mbongo wana bon patron yebi na ete de patron bango lobaki na voice moko awawa ya patron na bango lobi soki Fanny Kataleya alia ki mbongo wana Fanny Kataleya azwa salaire menga na yebi na site wana bazwa salaire te na yebi ke na site wana bazwa na bango salaire te voilà ni mo pe voice yango nzambe na lola maintenant question sur comme ça na luka kaya wa so ka miso déjà presque na shit po to linga kaka to conclure makama po tendance di bingala kaki ke ba pese mbongo na ye akoleka na mbongo te ngana yo kike mbongo déjà so ozwi na zwi mbongo te nzama lola zo kanga kande ba kundela nga papa nanga futa ndamdam ba futi nga pe loko te ngala ba futa nga te nga jour alibala jour apesa ka mwasi mbongo kende ko pesa ni nde jour nga na kanga mbongo wana zwi mbongo na ngai na kangi na zwi mbongo na nga c'est tout zela
Voilà. Voilà, oh, t'es là. Ok, problème, t'es papa. Bonjour maman. Déjà quand le bic est si na yeba yango na sala eloko moko te nga naza na awa na poto. Deuxièmement, na otinda tendresse akende kosala émission. Tendresse ça c'est déjà 1000 émissions maman. Atonga ngaka. Mais par contre nga na kondimate que EcoRDC ezala sali mutu atindaki mbongo na ye ekomaki te. Donc ce qui yo okoluka solution en même temps au biso EcoRDC zangi $100 te ce qui fani aliaki mbongo afani afutamaka na kofuta mbongo wana na kati yango na salaire na ye ozaka ko participer na campagne o ezali pona ko boma eko puisque maman si vous voulez réellement chercher une solution ngo benga tendresse Wa déjà azoloba azana aibite ke na ba voice wana azoloba parce que réponse maman ngozela ah nzambe. Allô maman, ebina bengi fani yango na tikela ke message ayo kina seri tiwa ba rappela ki bike abengi nga azopela dans les vides moi comme yibi ninga zalaka azopela azoloba loba ongala kosala émission na bango te nazokende kuna sikoyo na kosala émission te na tawana te na papier te na bomba ba papier nyonso bato batinda ba western tilo na bomba kango pona ke kosala émission na lakisa na kosala ngo te nazokende kuna koloba ngo na pesa ka bango ezaka ni makasa po ba wanga na lelo nazokende kuna ngabi OK kasoko lobi ke ozana papier wana te ngala tinde bango preuve no beso linga na tinde lo preuve wana OK osala ka émission pour tous finir les camons c'est tout pour moi lobi ke bazwa mbongo te lobi ke opesa ce que pour nous finir les campagnes et ça simple comme bonjour ngana tindi lo preuve wana bo sali émission après makam et sili nango et loko nini ya ko benda na ya ko lubaluba ozo gangela ngayo na bise kanga OK na kati na za musala yango na ebisi oyo makamba lobi aza muyibi mwana wana poso ki ezaki mambo azaki na raison akoyi kopela bongo te akoza na kimia pourquoi yazo tomboka Où allons-nous? Où allons-nous? Mabe eske na oyo toyoki toko sera pe na poto teko toko sera pe ba moziki ba otala biso te o moni nga tani dibinga do mona nga tani shosho oui naza makila shosho me nazaka moibite na yindo akosela mutu likambu te nga ta ba dozo tonga ngai boss EcoRDC na ba voice belo tonga pa bato nazo bimisa ngo ba do yo kango siko mona mutu mabe tiaka ka foin na bimisa ngo sikoyo nengo tinda ba do finga bato tiango tika fo siko alors so person ngambongo na ngatenga pe na otikote eza mutoki na moi tata na nga yo loba ike okundela nga tata nga tata nga maternelle primaire na komiti na université mutu na nga onde mbongo na nga okolia mutoki na nga te alors so konzi na yaka awa na tia ba voice ndongo otonga nga alors tu dois arrêter avec mon nom tu dois arrêter là je te dis hein ngai pe na on se connaît donc tu dois arrêter. Ce qui a montré la réaction telle que tu continues toujours à tonga na kobinza ce que ba voice so ndo tonga nga naza nangwa ka ba to tonga nga na bango ba bazongisela ngango et puis so konzo tinaka ba bibambi mbolo na otinaka na émission na zozela kako tina mbolo mo sa ka émission kombo nanga ata pe comme na tendresse di binga ha nzambe mo mabelo oyo mabele nanga oyo boso monango okomona na mituna ngo ndele telema. C'est erreur. Tu n'as pas mon nom à cette émission. Sur basa basi. A sous baka kungutu makola nga tendance di bingala sirène. A mon arbi makila lokola ngai. Tu n'as mo ka saka émission. Ezala mo bali tinda. Merci beaucoup Tendresse Dibinga. Comme l'émission de Jean Asuka, bambote na ba musique na yo vraiment kita na nous pour Tendresse Dibinga mati mambe bambote na ba musique. Mbote na merengwa malio so mona Tendresse Dibinga na ba rose beza merengwa na Paris donc moi na moi si mon robo habiter Tendresse Dibinga la sirène ndé na lingela ka o za jamba mai fo mon bonzo bomba donc c'est ma chérie na bomba tu m'as rampe bon pepe kota. Merci na merengwa ma et merci na sima ma motema ya Jean Simaya c'est la femme légitime na France moi oyo azanga mbanda do bambanda balanga ba me ba kokate. Merci na Jenny Bosange boss nanga donc aïe bon me teninga rigueur te vraiment mutom et puis merci na famille Dibinga nyonso na kotanga bibliothèque famille Dibinga nyonso et puis merci na baluba tout bena ndemba nyonso
na bakasien nyonso ba Congo nyonso ba mongo ba tutu. Et merci na fa l'artiste noir mobala mundu katsa mibale. Merci na Vanessa Tendresse Mondoi et merci na Bendo Blandine pour moi. Aïe mon vieux Jericho Betox mobala mbumana zolo ya nango zelengi ya nango zagu. Ah, balobi maman nanga e babala bakosa femme mariée, la nouvelle mariée, mon thème ya bato ya Dodé mavumi sa Clarisse Plasma. Maman metiti mananga bandeko. Pona ko suki sa vraiment libango. Merci na Riti Yomoko et merci na Jova Nzambe apesa biso pe mana bomoy. Merci na notre boss mobala pembe sibu mutombo muluba solo, un muluba qui se respecte, un muluba o asala site n'était pona commerce. Non, un muluba là quand il promet il réalise, hein, là, je suis sérieuse, hein. Bon, teninga regardé, autour de ça, propos, ça m'engage que moi. Sora moninga na blessé yo, na kosengo pardon te. Quand devient nga, bon supporter nga. En tout cas, s'il vous plaît, bon supporter nga tel que je suis. Soit un pardon, c'est une avance émission, mais la radio, mais la diamate, n'a pas numéro d'une émission normale. Numéro nanga zali plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Quand Facebook la tendresse dibinga. Quand nanga et puis héritier Watanabe na sepeli ka po oyokeli maman na bino. Tellement na boto c'est héritier Watanabe. Merci oyokeli maman na bino. On a comprendre ce que au mot comprendre que za muluba. Biso baluba to ngaraté exploitation de l'homme par l'homme. J'avais plus vite compris comme si la fille maintenant, on va prendre conscience, c'est bien comme ça. Et puis, ma chérie, Fali Poupa, vraiment, Vana Ngwende Nayo, des kings de Zayo. Il faut révéler à Bango. L'homme Lobaki, héritier Watanabe, Ferré, Bobunde la papa Nabino Wera. Oui, comme Yok Bunde la papa no Kofi, et ça bien. Wera, Yokela Mbela Banana Yo. Héritier Watanabe na quoi Ferré. Bolingaka fallait le banana pour Yok. Bolingaka fallait le banabino. Ah où allons-nous? Merci beaucoup. Tout le monde a une émission de commis déjà dans fait émission d'ambition. Tout le monde a une check. Comment check TV? Yasiba Mutombo. Comment check TV? Yasiba Mutombo. Il a yessé na Congo. Check mama, Yasiba Mutombo.